Oui, ma chère Annie, vidéo yango na selio biloko eza kopanzana na chambre na ngai ndenge moke te. Oyo eza costume Trido alinga kolata jour ya civil na biso. Eza na nez de papillon nango, costume yango eza na pantalon nango ya noir, ba sapato chaussure nde eza na ba chaussure na ba chemise mosusu eza na valise mosusu kuna. Chambre nango eza kopanzana ndenge moke te. Oyo eza tenue ya coutumier po tozosala coutumier civil. Rédigé tolinga osala na nsima oyo peza oyo kuna pe oyo peza tenue ya coutumier tolinga ochange oyo kuna nde eza yanga barobe yanga robe ya pembe eza kuna na valise oyo kuna basapato nanga babiloko mosusu eza na valise oyo kuna. Donc oyo biloko yango oyo ya Tridon mosusu eza na valise kuna basapato bachemise. Donc biloko eza ebele omoni nazodebale yango. Donc voilà, ouais. So na okabango pa mutu mosusu. Donc voilà, problème eza te, mais biloko yango oyo eza ebele nabongisaki déjà mpona voyage na biso barobe nanga basapato basak moni basak bakoli babiloko eza ebele. Donc c'est vraiment compliqué. Ça pas ton affaire. Voilà. Donc tout. Sapato nanga omoni ya Tridon eza nde kuna na valise mosusu. Donc biloko eza ebele na sombaki. Bon, c'est bien dommage. Mais nazanga suna société de Nairobi, nous avons mené mon congé, nous avons mené mon tas de sidaka. Donc voilà, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour tout ça, mais qu'est-ce que tu veux? C'est pas grave, la vie continue.